Donc pour souba, il faut une autorisation. Pour que les toilettes, il faut une autorisation. Maman, elle m'a dit moi, la vie que moi, mon tour à Malamu, il y a un chef au Robé Laboué, à Tchoma Place Moroboué, au maire de Sénégal, mais moi, il est calme. Au sommet du Cap Naoyo Moko. Ça va peut-être absolument 7 francs. Mais ce qui nous a la jour encore, pas 5 27 on va pas 7h30 mais ce qu'on va dire 7h27 na mbula na ba modèle ba ba mona ngote soko zani kokota air wana se ba solution da ka to poli salaire ya mukie eloko moko to soka ya malonge sate eloko to senga na ba konsina biso batele la biso air ya ba travailleur ya kokota pe na air ya komemela na air repos ba salaire na repos auto ba to sur repoter représente 1 heure du temps ba retour on ba comme 30 minutes chaque to représente à l'issue donc toi tu t'es 30 000 francs ton salaire donc tu as musinga avant de kisesu il y a des fois musungu les bêta aux autres je nous appelle 2000 francs oh ya musala ko ba pesa mo transporter mon kolia na 7000 wana donc on va salaire net il faut tout salaire na biso mais on doit salaire au fouti banyongo et ça il faut soit porter si il faut ani ba pesa biso mon kolia te bon transporter mais en plus l'air à kokota donc à 7h30 mais là on bima et banque supplémentaire et ça volontairement et ça peut pas forcer mon quitter parce que ça peut son 1000 francs supplémentaires mais va faire ça en cash mais la Darline va faire ça 3000 francs la une heure mais cash tout ça là bonjour Manakin bana Brazza bana Angola bana Bruxelles Amérique États-Unis d'Amérique partout dans le monde entier bana poto mobimba obozo landangai na Ereka Info TV. C'est toujours moi Gloria Mboukou, votre journaliste. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Ereka Info TV. Chaîne Nabino Bowandolanda, actrice Nabino, acteur Nabino, musicien chrétien na profonde. Parti politique makamunion soro bozana woposa eza na kati ya chaîne Nabino Ereka Info TV. TV zongelengi dans le but par ailleurs dans la Ereka Info TV nde makam. Dans chaîne Nabino ondola masolo nion soro e patama na kati Ereka de buzo kundola. Dans Ereka Info TV donc babi ko zapper te. Pour betika Ereka Info TV. Donc abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Ereka Info TV. Donc babi TV zongelengi. Dans chez Gloria Mboukou nde makam. Dans la fille en couleur. Donc le but TV zongelengi. Ni par ailleurs. Donc vous appelez les soudés. Donc si vous avez la poste d'information, on y se batama, vous avez la poste yeba, au beti Ereka Info TV. Donc ma vie TV zongelengi. Alabuki na tongo, na lingi na yoka basa mboka Alamuki na sisa, na lingi na yoka ba information. Na uti mosala, na lingi na yoka sangwa mboka Qui cherche trouve. Bonjour, bonsoir, ma fidèle internaute Nyonso, Obomisana Kolandanga, Gloria Mboukou, la fille en couleur. Bonjour, bonsoir, ma bino, la décision de son sali, par rapport à un peu écouter les lignes. Dengaka Gloria Mboukou, la fille en couleur, ma messana Kolobata, mon Nyonso, vous s'abonnez massivement à Ereka Info TV. Chaîne Opéra Gloria Mboukou, na messana Kota sur le terrain, na caméra, vous menez ma longa et l'Argentinga, la perle noire, Moukusa Talo. Caméra ou mena longa donc moi si moi ça beaucoup semaine à maïele le longa Gloria Mboukou na Ereka Info ya lelo donc ma solonga to sola la bino ma soleza mangwele kana ville ya Kinshasa donc na ces messages ka tono ko singa la bino bo s'abonner ne bo partager commenter pesa pe baninga makambo pour nga Gloria Mboukou na yiba ba imonja batuté pour toi pas coach malonga watu benga ke boss mon boss pasteur Mardochima Lukanga taka to apimela pasteur moyo lo ba mingi ezate moi pe yiba ba imonja batuté ezate pour to yiba te na YouTube to kota kande
tokita sur le terrain pour recevoir information ko ba ramener za mboka ningi eleka lelo tozaki na 14e rue industriel na compagnie munene oye bani na kata RDC Soleil Congo compagnie OSL Arabiso ba fiba mesh tozalaki kuna donc eza passe pe mawa bande konanga eza passe na mboka na biso RDC et comme loka poubelle mboka comme mboka mobe comme loka fulu na ebite mboka to be ngoso mboka ni eza ka mboka oh to eza nini donc eza vraiment passe pe mawa to kitaki pour ba travailler kuna bazo sala te basa déjà 2 jours basa na grève bazo déclarer bazo réclamer pour la salaire na bango bazo sala dans la journée de basala ka ba ka sala 7h kobima na bango era kobimele bana raté ba ba ke bano bima 16h mais ba bima 16h te ba ko longa na avant même ba 21h donc heure fixe exacte ndete bi ke zala ka samedi ezala ka demi journée samedi bisano c'est la 12h mais bango samedi demi journée ezala raté ba bima ka 17h et bele kutu bazana ba bi kuma bala kutu kufa misuku babinde bazaba ba matrice ezika bakanga nzoto babota ka lisusu te po bakanga babike musala na foka mobala boya yo misuku mibali batsa bango batembe bayati wana ayo tala musali mosa kinda bada 7h azongela nga 21h baya wana pe babale bele pe batu babunda donc kuna so sala poza ka l'aise mama folinga ka na kati poso za mobali kuna te bake mobali ba kozwa yo te rotula ba 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 les lesbiennes donc eza vraiment passé bazo réclamer salaire na bango oyebi ke ba korea ba ya na kati ya RDC ba fongolisi compagnie ba komisi mboka o ya bango donc boyo kana obino moko lengi balobaki na micro ya Eric Info TV après nga bureau ya mbuku la fille en couleur na zongela bino Erika. Ah ouais, tu as déclaré que travailleur a déclaré droit naïf. Travailleur a déclaré droit naïf parce que en dette aux abonnés, c'est ça. N'a pas foutu à bisou un salaire à malongaté de 1, de 2. Congolais awa azara na valeur té, na Soleil Congo. Azara valeur té. Valeur beaucoup plus que même pas coréen. Alors bisou net aux abonnés, tu moni grève oyo. To salango pamba té, to salango mikanda nango yango moni. Biso nyonso lo to kwa to même moral to banda yango lobi to si solution te ya lelo pe continuer. Par jour la journée moko to ko ça 7226 francs congolais. 7075 donc 7075 francs congolais. Mais to banda liboso na simic dans simic yaka to koma ozo $10 to ma ozo 10 000 francs par jour ba titi sambongo na 7700 francs congolais mais soko kimi ba kata $5 so kimi ba kata $5 ba kata $5 et puis ndanga sabongo moi bentérêt msusu au transport ba pia oté journaliste so kimi letinga temporation na kimba ba kata $10 journaliste so kimi ba kata $5 mais yo au point de salaire il y a moins de $5. Moussale bandara erni et sous erni. To banda de 7h30 16h juste au baro koma. Mais sans salaire supplémentaire 1 heure du temps. Il a 17h juste. Mais à 17h juste côté R1 pour bimate son côté production pour m'appeler 19h. Tu comprends la religion la bino les arabes travailleurs au ça. Religion la bino les tout le monde a un coup tout. C'est voilà qu'on a compte ça. Tout le monde a un coup. Religion la monde tout le monde a un coup. Transport tout le monde a un pété parce que na papier mbongo bamba komela biso na papier à contrat tout le monde a un coup. Alors soit na bino malade soko beli est-ce que so beli engagé ka mutana na droit hôpital. Si on souci na bino ezake ndenge na salaire au bosa ka ba la bino bientôt ka transport na bato ba la bino souci na bino ezali. Souci na biso ezali. Oh biso to sali mukanda nyonso to hotel bango ba signer papier wana. So ba signer so ba ko signer na monto biso to chete to 14000 la journalier. To te $10 na engagé. To te $8 na temporaire. So ki ba koka pour ça la ngote ba bima goto négocier biso na bango. Ou soit ba songisa mbongo ndenge to ndenge simiki ezalaki ndenge to zo na tata ngo simiki. 7h27 to bano kota 7h30. Mais ce qu'on va dire biso 7h27. Na mbula
na bambouteillage bao bamona yango te soko ozangi kokota aire wana se bazongiso ndaka to poli salaire ya mokie eloko moko toswaka ya malongo eza te responsable bapesa $50 soko okimi mosala ke nzo te permettre te oye te bakati yo $5. Salaire fixe $50, Moussa a $45, Moussa a $40, Nama 3 000 francs de $3 et comment combien pour le loco pour la qui peut répondre au refus à $5 c'est le début de ça on a compagnie et puis le loco ça ya kosomba awa le le bani papa ya salaire na papa ya par rapport à salaire tous on a posé salaire les élevé pour tout le soutien se retrouve on ndeba zo futa au côté musala c'est au sala musala au saliti era kokote ebanaka mais era kopima ebanaka na ngote au sali musala ti soki bokokisi production na bango te boye opima eza te ti 19h 20h bokokoma wana na basa bato mabala mibali na bango kutu bayaka baosala basuwa wana bitumbe bunamaka wana après na suka nango bapesi yo $50 soko futa ndako 45 mais $50 ko bozongo bino nyonso te biso nyonso tute bato misusu bazosongo $50 bazoza $30 bazoza 35 premièrement oyo tosali grève pour le salaire todéclare salaire na biso eza mokie makasi salaire yango eza ya 7 000 francs tozwaka salaire touta mosinga avanda kisesu ya des fois mosungula ebeta ozoblige mozaka 2 000 francs oyo ya mosala oyo bapesaka mwa transporte mbongo kolia te na 7 000 wana ntango ozwa salaire neti tozwa salaire na biso mais okozwa salaire ofuti banyongo esika liboso aporte sili mpo ya nini bapesaka biso mbongo kolia te mbongo transporte mpe en plus lere akokota tokota 7h30 mais lere akobima eyebani te supplémentaire ezaka volontairement eza mpe baforce motu te bapesa biso 1000 francs supplémentaire mpe bapesa yango cash boke mais na darline bapesaka 3000 francs na 1 heure mpe cash tosala boye bango biso loka baesclave yango na mokonzi ya mboka gouverneur vice gouverneur Jacqueline Ngobila atala biso likambo na biso atala biso likambo akota likambo apela biso kimia aza mwana limité tokosufri boye te c'est pas dit que baétranger bakonyokola biso na mboka na biso moko na bango auti okende Cameroun basali bona Cameroun mpona biso banyokola biso na mboka na biso mpona nini bolanda biso likambo oyo bakela posa yango na problème toza nango awa eza nango problème grave te mais ezali problème grave eza bavile na biso toa bagene tozotravaille tokoki kosumba bamachete bapau banini tozotelemaka na bapoin moko boye tokaleki bato mais topefo tobimisa motoki na biso toluka mwana fils kana eyedeke biso na makambo na biso oyo toza na besoin kosala mais awa neti nga nde na boye na biti ya 7 ans 7e année na nga yango nakaka journalier totravaille to tosali oyo tosali topesi mais en tout cas bato bareconnaître biso te bazala na kokangela biso kofinga biso koba n'importe quoi envers biso donc pour osuka il faut senga autorisation kokende toilette il faut senga autorisation maman aire moko boye moi nalobi bien ke moi motima malamu ya bachef okobela boye atioma place moko boye omea koseremose omeli mwa ibikali osombi bikapi na oyo moko kisa bakongole ezalaka ibikali osimaka kozonga so na mosala donc jamais bakokuta yo ofandi olingi maboko boye soki olingi maboko olonge mosala 3 absence basu na posa na yo effectivement eloko bayebi biso eza yango wana mosala bapotaka biso 7 francs mais soki okimi mosala na jour moko bakati yo $5 oyebi te estce bapotaka biso $5 po bakata biso $5 yango nde tosalaka boye ata baengagea lupango wana ya soleil congo bayebi
bisalaire oyo bazwaka te maman ata engagé à sonner pour bisalaire azwaka te maman samedi oyo totanga yango te wana eza bamboka ba week-end bazwaka mais basalaire oyo bango bazozwa so temi tolandela tolalo bango po bavivaka na bacompte na bango nga kotuna aza te na eloko nini moto aye na ntongo mama moto aye na ntongo avai na bureau climatiseur abengi chef na bino aye lelo bosalela ngai 30 000 ya production yo mpo oye boye 30 000 so ekokitisa ekoki te oza capable ya kokokisa yango ti ata 21 heures bazo respecte rt wana eza section par section nde basalama na bango mpana biso place nga nasaka na mina tokata wana okata liboso mais tomonake wana tonyokolaka bandeko na biso tosala production ensemble tosala baeffort po tobima biso nyonso moni misapi ndenge etelemi presque oyo ezotelema mpona nini nasali 7 ans etake journalier bana mboka tokotaka président Fati po alukela bana mboka solution okokosenga nini na baprésident na biso bazolanda biso awa o tosala baprésident na biso président wamona limete ya ntongo tokotanga kutu rt wamona limete kutu ya ntongo kolobela te olakaka biso ke bata limete oyo toyebi bango mais ti lelo tozomona réaction moko tana besoin mpena oréagir aka na biso oyo tana besoin mpena ke nde nabimaka na ntongo so nazo na pokwa bato oyo basepela te na nsima na ngai toza bato tobimaka chef de l'état sosi na biso kaka babongisa na biso salaire na biso so babongisi salaire na biso tokozongela osala na biso nde tosalaka mosala na biso mingi eza nango tana biso kaka bongisa salaire na biso esili epuis baire de service mundele azo préféré beta yo ndeko na yo congolais otelemi wana apuye na mundele est ce que mundele na mboka ne tona droit beta moto akobeta mundele na mboka ne aza te mais mpa na biso tokamwaka toza na bachef de personnel mo titobandi badémarche oyo tokende bachef de personnel azi biso ketenga na nanga limité yango tomoni te lokola alimité tomoni tobima baza likolo bakonzi bazo apuye bango mpo bino bozala ntango mosusu yango wana tokoloba bongo seke eza bongo tokoloba nini po yo na ntongo lelo chef de personnel aye azobana biso nini akokota akota te azonga mpa na ye mbongo ekomata te tovanda des jours tosengi mutu mbongo tokovanda boye ata inane tokovanda libanda ti bakobongisa basalaire na biso moko bauti kolanda ndenge balobi na micro ya Eric Info TV en tout cas bandeko nanga eza vraiment pasi eza pasi mpe mawa na kati ya mboka na biso RDC na mboka nini oyo mutu asali 5 ans sans que engagé à sa journalier o mutu asali 7 ans voire même 13 ans ba 15 ans bazawana bazaka ba journalier et koko salama na mboka nini ceux qui kana Congo te mboka koma poubelle o bato ba préférer que na ko ya na maltraiter na ba congolais ba congolaises ba osana bongelo roté po ba bi ke bana bato na bango ba konzumu ba telema babi ke bana ba konzo ba telema bazo apuye bango na ba buzoba na bango o bazo sala ba coréen mboka oyo e poubelle te mboko eza mboka pesa président eza mboka o nzamba kambaka eza mboka o nzamba linga bandeko na biso bana poto kuna yo mona na poto congolais ba kebeta mundele ezalaka te mais bino bozi bato bazana ba journalier ba engagé bango kutata te bozo pesa bango dans 7000 francs dans 7000 francs ba bombela bango dans 2 semaines et comme les 15 bozi bopesi bango $40 to $45 to misupe $50 bopesa baninga bonga transport bopesa ba travailler bonga transporter bopesa bango kolia ba millions na ndenge na bango so ba ki posa masuba kosuba faut posa masuba pour muteke kosuba donc so ba tela bino r 9h OK kosuba ti 9h mutu ni na ko kanga nzoto na posa masuba bana 6h to 7h akange moti 9h pour OK kosuba yo moté faut quand même sur 5 personnes bo sangani 5 personnes bo zubo ke kosuba cash ne ekitate cash ne ezalaka ti alikola munoko donc mutu ko pe matamela mai te pour le sumo ba memi ngwana ti pour bino ba futa ba millions donc bana droit ya ko déclarer bana donc mais faut même bato ba bengi ko ke ko sala kaka il faut ezalaka problème mutabeli
encore herbe ya ozonga ndako kokite faut bozwa mutu bo garder no wana bobombi mutu tcheko comme herbe o bokenda ka ba 20h 21h de bozu mutu bobimisi na biso no paracétamol des qui se 6 à mutu so fièvre to na biso ke dollar to nini les qui se longola malade boso pesi mutu qui sa fièvre et que ça ngo fièvre te c'est compliqué boza hôpital boko ko hôpital wana te bande ko la bino pe o bosu pa te ba to sala biso musa boso bino ba bino no ba boss et ça pour na batwana. Et ça, ça va travailler aux hommes tout le temps. Pour bateau, on va faire la bino na kata compagnie wana. Et ça, quand bateau, on va faire la bino, on va bangamba la binoté. Baza bangamba la binoté. Yo mona na poto kuna ndeko na Congolais azo mundele abeta et ça la raté. Mais bino va travailler aux hommes beta ka bango. Baba sina bino. Bon mona baba pour beto bambua. En tout cas l'état na biso pour président Fatih Chilombo faut tellement vraiment hôtel à nord côté oyo il y a 14 minutes à la soleil Congo il faut tellement hôtel à nord bande ko na biso bazo souffrir makasi baza ba basi kitoko baza pe mbali kitoko baboyi na bako sa kindumba baboyi basi si baba machette mibali basi baba machette baki ko yiba makambu ya bonde esala kaka crime bakisema na kata mboka soki président hôtel mitolo bité hôtel makabo boy yeba ke lobe comme ba viole comme belé qui moyibe côté belé na kata mboka et comme qui OK mboka président ça et l'autre ça ka mabo président et banda ka boy loboko mona et comme belé en tout cas président Fatih Telema gouverneur Gentini Ngobila Mbaka papa Telema vraiment tala tela no batali mete no makambu oyo papa Fatih oza mwana ya limete ya tongo ba tupe baleli wana pe bande ko pe msu ba misu parmi bango pe ba misu pe baza po yo zolo mu Yesu wana na ekolote oza président ba tunyoso mais ça pe la parmi pe ko msu pe eleli papa tele la bango no makambu en plus pe baza pe ka na commune ya limete commune oyo bimela papa tala bango nano po oza la président esaka batonde ba vota ki yo soki le leza ki ba bazate yo kamamboka na banani na bambwa oto na esenga ka batu baza wana po mutu ya ba opeso ba benga yo président to bazo bengo gouverneur bazo bengo nani ezaki po ozana batu na simala yo oyo zo diriger so oza président za batu to se noté papa tala no batu oyo tala lo lenga bazo souffrir mboka oyo ezamboka ya ba Congolais ezamboka ya ba Congolais ezamboka ba Congolaise ezamboka na biso RDC eza makila na biso ata toke wapi ezaka mboka na biso muta changer nationalité ezaka mboka na RDC jamais kolonga makila wala ote na za Congolais tete ezamboka na biso mboka oyo eza ya ba Congolais te ba wana baza ba travailler na baba koko simba ba wana banzo te ezala ba mami bimba baza wana bana mibanya bango ba jeune maman pe baza wana ba papa mbe baza wana bana basi na bona bandako baza ba parents ba futa ka minerval ba boy ko yiba musolo bazo sala po bazwa mbongo ya kolia ko bokola mabota na bango noke bakoma ko betaka bango baza basi na bango te en tout cas papa kota vraiment likambo ya soleil Congo o lukela bango vraiment solution lukela bango vraiment solution ba la posa perdre musala na bango te baza la posa ne ba lukela bango solution et que ba futa ka bango salaire na bango na ndenge ya bien po muto ya zo sala bo combien na kaye le la sala kotisi 7000 francs tandis que so mukolo wana nzote déranger à Beli bozui bokatie 10 000 francs na salaire na ye c'est que ma salaire ngo zaka c'est chaque jour zaka ngo 10 000 francs bakomaka bakosa bango ba 7 000 francs en tout cas président de la République fongola vraiment mis pour na likambo ya soleil Congo a ezamboka na bango te ba Congolais botiko nyokola bandeko na biso ba Congolais bazapi na mai na makila lokola bino bozwaka chaque samedi bozwaka ba $600 botina ba poche na bino bokako sa ba boom bozozwa ngo batu wana bazosa musala yo kasi ba onosa musati bango so ba mbongo la botina ba poche na bino en tout cas pe ba Congolais bokamsanga ya eza soni na bino bato mindele bazwi bino batie wana pour sauver ba de comme ba Congolais bozotika mundele a maltraiter ba ninga kapino to pesa ba rapport eza participer ma en tout cas la mboka o vraiment Congolais loka liboso nzamba pambola ye eza ka kimutema mabe biso na biso pe to lingani te so mona pe ba Congolais ba komatina niveau ya kosaba buzoba oyo po eza na bâtiment baza ba konzi soit ba telemi nde bazo appuyer bona ba buzoba oyo en tout cas eza vraiment passe eza sengoté en tout cas pour changer vraiment pour mettre un peu pour changer pour bon salaire na bango baza na posa te ba perdre misala na bango po misala na Congo ezate ba na posa perdre misala na bango te bino mo bolobi ke Congolais ko kana nzala te ata ba sali ndenge nini ba koyana ba ka po baba mbo ba même so mbo problème ezate so ta ba mbwa bino mo ba mboko bo luka mbo bino mo za ba mbwa bino mo ba mbwa po mboka ka ya ba mbwa nde boyo luka mbo po so mboka zaki ya so mboka o zaki le lote bolinga boya te po bo bengi ba mbwa bobi ke ba sa ba mbwa c'est ki mboka o za ya ba mbwa ngo boye en tout cas président de la République, gouverneur, lequel a vraiment soleil comme solution, batika comme maltraité, travailleur. En tout cas, ma gloire aime beaucoup la fille en couleur,
na komi na nga na suka nazaki ne sengo vraiment na ndenge boya binga na banda kuna bino tikete nzamba lola apambola bino abakisa bino pe bele ye posa na posa magasin na yoto nino yo eye bana basela ngo publicité to babwa ko pe kitoko nde la message ko bwaka Arlette Manzongani mwasi ya lo Nadia so za posa libanga na ndenge propre au anniversaire no eleka au signaler biso bengi na numéro eza na se ekoleka vraiment tikete kimia na nzambe eza na mabota la bino nyonso nga gloire mbuku la fille en couleur na lela bino trop. Bonjour Banakin, Bana Bazar, Bana Angola, Bana Bruxelles, Amérique, États-Unis d'Amérique, partout dans le monde entier. Bana Poto Mobimba, Oboso Landangai, na Ereka Info TV. C'est toujours moi, Gloria Moukou, votre journaliste. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Ereka Info TV. Chaîne Nabino Bowandolanda, Actrice Nabino, acteur Nabino, musicien chrétien na profonde. Parti politique makamunio so obozana oposa eza na kati ya chaîne Nabino Ereka Info TV. TV zongelengi dans le but par ailleurs. Dans la Ereka Info TV ne makam. Dans chaîne Nabino ondona masolo nyonso o epatama na kati Ereka de zo kundola. Dans Ereka Info TV. Donc babi ko zapper zapper. Au Betika Ereka Info TV. Donc abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Ereka Info TV. Donc Babi TV Zongele. Donc chez Gloria Mbuku Ndemakambu. Dans la fille en couleur. Donc Babi TV Zongele. Ni par ailleurs. Donc vous appelez les soudés. Donc si vous avez la poste d'information, on y se batama, vous avez la poste yeba au Beti Ereka Info TV. Donc Babi TV Zongele. Alamuki na tongo nalingi na yoka basangwa mboka Alamuki na sisa nalingi na yoka ba information na uti mosala nalingi na yoka sangwa mboka Qui cherche trouve.